bonzo disité nduna mukendo neti boy 3000. Siko tokete combien de transport ezali ma camion ezali. Siko bo sombi kota ba lono sombi ngo déjà boy 3000. 3000 francs. Siko bokanga ngo combien na ba wenzi? Tokanga 1000 francs. Muke kaka. Par rapport na yo mondongo monike ndenge liboke ezabo ko bimisa pendo nda combien? Ya 4000 francs kaka. Fils ya 500 et bon transport. Bon, nako senga na bakonza mboka na biso bazala na motema boboto ya bonzambe pour que bayiba kozwa musala na biso o ya agriculture o en charge. Bazango en charge pour biso pe batutozo sala musala o soki bango bazu yango en charge même biso pe batutozo sala musala oyo évolution ekozala. Bon, tozo gagner penza mingi te, mais tozo zwa kaka ya mokie. Mandu sukata la ngai so mo mbala zo liango ezalaka un peu na befe moko ya bien te pa mona mbala. Est-ce que ça vrai ou faux? Ça faux. Ça faux. Amolobi? Akoli ya mezi, akoli ya belete. C'est réel que pas mona mbala ezalaka pena efficace mo. Même mezi na ngo bien na mona mabete. Ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobiza te mingi ya kolobiza te. Bonjour, très chers fidèles abonnés de Yabiso Podcast. C'est bien votre humble présentatrice, Cynthia Touizana, autrement appelée Rose Lafleur, la femme de caractère agréable. Les lotos, les bilans macamons, que vous allez très important, voire même pour la santé, voire même pour la bisobana Congo, ainsi que pour la bisobana Mputo. Donc, bana poto ya Tongo, les bilans macambo ya bien pena, ils allaient que servir bisola macambo belé. Les lotos, que le bilan macambo est allé colonna biloko na mabelé, c'est-à-dire, est allé ba légumes. Biteku o ndunda nyonso wa ndunda bino boyebi ano ngana yebite ba pondu nyonso wana o etali mabele kaka ba ngai agriculture en général ndete ekolobela ngo mokola elo na sûr que bandunda wana ezala kan efficacité makasi na ba santé ya bato na sûr qu'à travers pondu ya Congo nyoto zwa kama nyoko poto se la fufu donc mabele na biso ezali vraiment na richesse makasi nga vu que na lo na kate na yebo makambo kaka alors on a kozwa intervenant moko kwa intervenir par rapport ya makambo to eli lelo la agriculture kotalisa bandeko importance ya ba point to liaka importance ya ba pondu différence voire même entre pondu ya Congo na pondu ya caoutchouc pour mona que tozali na deux types ya pondu to peut déjà ya pondu pondu Congo na caoutchouc to bi vraiment te importance ya caoutchouc la kanini to puis ya Congo la kanini alors le na micro na biso ya biso podcast à travers invité la biso auto juna mokwale lo yenda ko yeba ko décortiquer mokie thème na biso o to yinango par rapport ya makambo etali mabele to pe kolona biloko na mabele bitekute ko ainsi que bandu na nyonso auto yebi alors très chers abonnés de Yabiso Podcast restez toujours branchés mais avant na kota na mama likambo na pesimbo te na ngai na maman Solange Toyokana mandoi mbote en tout cas na lo ya trop motema ya papa Toussaint Kabwiku a pesibino ba mbote ya trop moi si pembe kuna na France moi si tanga kuna na France à mon Solange Toyokana ainsi que mobile na ye papa Toussaint Kabwiku sans plus tarder pe na pespe mbote langa so na bosani en sepelate ingénieur kolembanga te mon oncle fils Nduka. Mon oncle fils Nduka Bakisele Likolo, le père de la nation. Mon oncle est Tongo, mon oncle est gentil, mon oncle le plus aimable. Mon oncle Nyons, donc yende makam papa fils Nduka. Naïb c'est que la prometa qui a pu réaliser. Alors on a pu la surprise. Oh promettait pour que au kokise ango na profité pour couper sa moto langa. Na bande nyonso autres zakala bango na Yabiso Podcast Prudence Ngimbi chada déjà vite ainsi que bango nyonso auto yebi wana na passé bi de mamote mais yefu na tanga kombo na ye le garçon le plus simple Arnold Sarive Palou ngala benga yo les garçons sexy dans intervenant na biso pour qu'à intervenir pour qu'à décortiquer si je n'habite sur li a auto zolobela agriculture to ba produit agricole nda ko yeba ko pesa la bisongo valeur ko yeba ko pesa la ngwele ndenka ka Arnold Sarif bala lo baka pesa nga valeur nda pesa valeur na makambo etali mabele alors to continue ko za la brancher pour que to découvrir importance ya ba le kumpe efficacité lango na ba santé na biso. Voilà très chers abonnés de Yabiso Podcast ana muntu komi na mayandili mais à découvrir ba maman pour on le kananga à découvrir que ape bandunda bazo sokola baliboso na koma bisiko na moni ke wasokola bandunda na mai ya njili
Donc je crois que avec maman pas compris c'est biso mo explication et là au moins on a awa. On s'appelle l'ingénieur Azumele biso matiti o ezana C comme ça avec maman on a copié cette explication claire concernant yango. Bonjour maman. Bonjour maman. Comme une pressée mais ngana kangi on a retenir au moins un peu. En tout cas merci beaucoup pour la considération na nous aujourd'hui pour la chaîne Nabiso et Biso podcast. Elle est beaucoup plus le bela matiti o ezana C ne bi vraiment te ce qu'ils animent. On est à dongo bakasa. Ils ont pour la anticorps, mikuwa, misisa, et puis ça makasi na njuto. Comment différence ni allez entre dongo makasa na dongo et mbuma to ya tish. Oh wana mlai wana. Ya mbuma, ils ont la différence mo ni faisant rendre moko. Bon kandenge moko. Siko ko pour la dongo makasa na place ya dongo mbuma to pe ko sangisa wana so mbale. Ato sangisa so mbale c'est le monté. Ils ont ça même le moko. En tout cas merci beaucoup maman on s'appelle la siko l'ingénieur na biso to kitapenda bisika o ba sokola bandunda. To me un peu questionner bango na masolo etali ba légumes to yeba un peu ba difficulté ba kutana kana ngona musala o basala kaya kola muka 4 heures ndenge maman na biso kuna kuta koloba ke bala muka 4 heures pona ko kende ko luka bloko po bateka po kongo komande ngona na Congo la vie est tellement difficile donc ce n'est pas facile de vivre na Kinshasa. Débrouillez-vous article 15 ne ka tolobaka to komi na signaler na babone na biso nyonso ya biso podcast to komi siko na mayanjili bisika wapi to moni ba mama na biso bakataki pongi na tongo aske komi ngonga na bango yokende koteka na trop sûr que na ko retenir bango vraiment mingité juste moi ba question moko moke o ya curiosité na masolo etali ba ndunda mbote maman moi pena kiteza te na ebite moso ko pousa na mukeboye pour que to sola mo masolo mo muke. Voilà, moi le bic a sali la tonne ya musala, moi la déranger les athènes ko continuer ko déranger penzate. Na moni que tous en maman côté yo. Moi la question muke kaka maman na biso, eh maman, bonjour maman. Bonjour. En tout cas limbisanga pour na tungisi yo ngai na za ka songiso ni makasi. Na ndo oleka. Na moni kaka boni ka ba passer bandunda ko nga bi téléphone kita vi que non lobela makambo etali ba légumes agriculture en général. Ya moni que na kiti pour que na meka un peu ko sala na bi interview. Ama ina yeba est-ce que mayo ka yango sokela bandunda to mayi musupezali. Ba mayi mususu ezali mais auto préférer eza oyo po ezaka propre eza mayi munene lekaka to boya na ba mayi mike po ya musu ba salité ni yango to yaka kosukola ka Moi question mususu ezali na yebite est-ce que yo moko muto lona ka biloko na yo to pokinda ko somba ko to baloni. Sombaka. Par rapport kotala ke musala bo sala comme mabandunda kola mukara tongo na ebite ba difficulté ni bozo rencontrer na kata musala. Tozo kutana na ba difficulté belé po biloko cher bango bata ba jardin ba kisi ya kosomba eza pasi balobi eza cher biso pe ba otekela biso cher yango zo mona tozo potana ka abwe. Sero na moni ke le bite écoute kuna poteza ko mama kasi na ebite za ekitite ezaka likolo to pendeni. Bon, période oyo biloko ekitaka mais moment oyo ezaka ya komata to comprendre te so ponani. On s'appelle au profiter d'un micro na biso ya biso podcast au passé moi il ba moko moke côté à l'état congolais pona makambo etali ke biloko ekita surtout na Congo pona vie sociale ya ba congolais. Pona l'état to ana posa biloko ekita ba kitisa na mbongo po mbongo nde eza na base. Batu nyonso so lingo sombe loko o dollar eza ya komata moyena sombe ya tende to za bo moyo to sela bana ta ba rentrée scolaire ezate nde to zo sala bo ya msusu kozwaka 1000 francs eza na sens te nde l'état ta ela biso makambo abongisa côté mbongo bango pe basomba ba kisi na prix assez po biso pe to yeba moko bénéficier moi muke. Voilà, on est qui message l'état na biso congolais bokitsa dollar surtout les kamo zo comme sanga dollar est comme il a 23 000 mais non remarqué biloko ekitate. N'habitez vraiment ils allaient à la base de quoi to continuer un peu cause interview na biso n'habitez tour na cause nani li pate kola la ya nani koto malgré ba bo la ba mais non tout ça va on kaka moi micro baladeur à mon kaka maman la biso maman la biso bonjour maman bonjour libolo on va ka umsusu voilà on les kina ngana maman la biso koto bonjour maman La chaîne ngas na utolo la chaîne. alors bi déjà voilà moi d'être to qui est ya biso podcast yango de chaîne na biso ya biso podcast na kosolwa na pour que o s'abonner na chaîne na biso okutana édition o ya mokula elo mbote maman na biso mbote maman en tout cas limbisanga pona tungisi yo ina yeba juste maman pardon na ozongelo mukie na moi malobi kama mukia bien awa yanga lobi mama bino boyana wenzo disite nduna mukendo neti boy 3000
sikoyo tokoteka combien na transport ezali awa makambo nyonso ezali Sombi kota baloni, sombi ngo déjà boye 3 3000 francs bokanga ngo combien na bawenzi. tokanga ngo 1000 francs moke kaka Pour na yo mondongo moni ke ndenge liboka eza ekobimisa pe ndunda combien? ya 4000 francs kaka Fils ya 500 ebongo transport ok kuna mpe oteki ezotekama te ifo kokitisa ozongisi kaka mbongo ozalaki siko ba difficulté penza na mosala oyo bosalaka eza penza nini? pasi kolamuka 4 heures mpo oya kozwa mwa eloko oya kosomba oke kote kosokwa oyo nyonso eza kaka pasi omoi soki bapapa baza na basalaire ya malamu neti nga papa aza enseignant metala nalamukaki 4 nebiso papa alamusaka 4 aye kotika ngai naye osomba mais soki salaire eza ya bien mosala oyo ifo totika nayokaki salaire ya bonseigneur euta ekomata nayebi te mate nango te bapesi biso te bapesi nano te bafuti mpe nano te na banzi nayoki kaka lelo neti papa aza na 6e mais bazaka na salaire ba 350 francs congolais osala nini ofuta bana mineva bana campus bana maternelle eza kaka pasi salaire na bango ba 300 francs congolais oyo biso bamama so oteki okosa une semaine eza ebele osimi mais papa azozela ngo banda le premier ti le 30 banini mosusu ezalaka te. Parce que moi message moko na l'état congolais pour likambo etali makambo biloko ekita surtout ça vie sociale yango esala ke mboka ezala malamu nayebi to ko profiter na micro na biso pour ko passer moi message na l'état mwana nga omoni soki dollar mpenza ekiti na se biloko nyonso ifo ekita dollar ifo ezala na ta bapui so ba 95 ndenge ezalaki mais oyo ba 200 eza nde mwa bien mais oyo boye 10 dollars 25 000 neti ya bazokosa oyo ekiti me na basite eza ba 23 24 25 000 mutu aza na prix na ye fo leta azwa décision neti na banke bapesa kaka bafixe prix moko kaka mutu nyonso ayeba ta na libanda bayebaka dollar eza na boye eza pasi. En tout cas merci beaucoup mama biso l'état congolais tala likambo vie sociale congolais azolela nazongeli mama biso mama mbote mama nayebi to kobakisa nini likolo o mama lobi papa mama nga na lobi boye omoni 10 dollars soki ezongi na 9000 nde tokosepela tala biloko na sombi oyo biloko 30000 ndenge ezawa sikoyo na 30000 yango nakolesa bana ndenge nini pasi ezobakisama makasi nakofuta ndako ndenge nini bana klase nakotangisa bango ndenge nini tozosufrir makasi biloko nde kita 10 dollars ekoma na 9000 francs nde sikoyo tokomona yango na valeur. Mosala nyonso ba difficultés à la complice ba avantage nango pezela donc il y a des avantages ainsi que il y a avantages pe ya mosala o bozo sala na ebité bozo ba beaucoup plus ba des avantages ya mosala alors na yeba pe moi la curiosité qui est avantage pe ya mosala o bosala ka vraiment ezani bon eza neti nde eza awa soki tosombi biloko mpona kolia mpona kotangisa bana maladi makambo ebele kofutela bandako mais ezosimba kaka te tozosouffrir makasi donc à partir dollar eza ya komata makasi biloko pe mati soki toteki biloko bénéfice ya malongo ezomonana te changement ezalaka nango te na mboka sasu banda kala na mboka na ye bachangeaka ye te azaka ti lelo mpo na nini mpo bapeuple ne baolia bien baolia kitoko baosepela makasi banda sasu akota bazosepela makasi lipa donc sasu kuna mbongo moke bazolia biloko ebele biso koto mbongo ebele tolia biloko moke eza kitoko te. Moi question mosusu ezali kotala ndenge ekala soki ya point babenga yango mikala ndenge eza wana nayebi te bajardinier pene batekela bien na combien bon bajardin bakoteka biso mikala ba 60 ba 70 ntongo oyo osomba bongo bénéfice no ezala vraiment ba combien ata ba 5000 francs 6000 ntango ozwa transport otikala na combien eloko te kolia bana combien eloko te mbongo leta ya tike combien otika na eloko te donc tozosouffrir makasi. En tout cas merci beaucoup ça fait très mal kotalaka peuple congolais à tout le temps balelaka kaka mbe tozala mboka na biso moko l'état congolais en tout cas soit charge likambo etali surtout likambo dollar ekita dollar euti na 26 et comme na 23 mais jusqu'à présent babiloko ezokita te il y a aucun changement. Alors total a vraiment les kamboto yo kapenza pasi ya ba congolais parce que ba maman va souffrir kokata pongi na 4 heures, ce n'est pas donné à tout le monde. Bazana ba famille lelo comment que moi ça le kambal pas zo parce que papa na biso musala penza ya malongi za la kalisusu te. Donc ma bote zo nyo comme penza na kin.
na kosepela pena l'État congolais Papa Félix Antoine Tshisekedi tala pasi ya bana Congo yoka kolela na bango na micro na biso et ya biso podcast vie sociale ezala vraiment stabilisé pour que le peuple congolais peut apema bien pour que mape bazwa pe moi pongi ya bien batika comme ba 4 heures parce que na kin insécurité za makasi tout excès nuit ba 4 heures wana on excès et cause pe beaucoup pe dégâts na ba vie na bango pourquoi ko la mkatongo à chaque fois donc l'État congolais kotali kambo o etali Congo kotali kambo ya peuple na yo congolais pour que topé mapé moi bien na bisopi topé moi bien salaire papa ya bon seigneur surtout bon seigneur ama tu soulever pour moi que c'est très important le kambo etali bon seigneur papa sa kabiso maeli pona lo babo et c'est grâce à eux mais kotala ke bon seigneur ba tangi sa biso ba pe sa biso intelligence bon mo baza ba bénéficiaire na yango ça fait très mal sans plus tarder to continue toujours que ça la brancher na édition na biso ya mokola elo donc to solliciter bongo toko zobakambo bien asima ekoya to continuer que ça la brancher. Chers abonnés de Yabiso Podcast, azasko pembeni intervenir na biso muta ko intervenir pour na sujet to na mokoelo malgré ça msa na ye metemeke un peu ko kate musala muke pour ka répondre à la question na biso pour na ko tombola le kambo etali agriculture na mboka na biso RDC parce que vous allez vraiment très utile vous allez vraiment na importance makasi na santé ya bato alors papa na biso na ko sepela opusa na moki on to ko excuse biso penza na bandeli suko senga excuse na micro na biso ya biso podcast libisa biso penza ndenge to tungisi yo mbote papa mbote papa en tout cas opesi biso na liboso kombo na yo kombo na nga frère Nestor na moni a ozali kwa rosé na ebité ozosalela mutu to pe étendu oignon so ezali ya yo moko bon nazosalela mutu te mais eza ya biso tosalaka na libota eza ya biso nde tosalaka tozala ebele mais baninga misusu na baye te pour le moment nga nde nana awa nde boyokutana na asa mosala Nestor, maintenant c'est présenté na par Nabiso Tozali équipe ya Biso podcast. Vous allez chez nous to lobelaka beaucoup plus pour la vie sociale, tout ça akaba découverte, peut to lobaka beaucoup plus pour le Kambo etali population, makambo etali social lamboka na biso Congo. Alors les lots est vraiment le Kambo etali agriculture. Je pense qu'avec papa Nestor on a comme un peu kotali sabiso question na biso liboso ezali importance vraiment ya agriculture eza nini pour na biso na Congo pour na ba santé na biso ainsi que pour na bande comme ça. Bon, pour maman na agriculture na mboka na biso fo ezala eloko oyo tokoki ko tiango ya liboso na mboka na biso po agriculture yango ezosala pour que peuple congolais to vivre bien na eloko etali agriculture po so tolobi totika agriculture na mboka na biso do pasi ekota makasi so totika agriculture mais grâce à Dieu Nzambe apesi biso mabele yango esengi tosala agriculture. Pour le moment, tout ça l'agriculture, des biloko bomoni na mabele awa. Papa Nestor na moni au soulever pour moko ya mabele. Ba mo pe question moko matika na ngina yeba surtout le bien non likambo tel mabele avant to simba bandunda. Est-ce que kolone loko et dépenda kapé na mabele to pendengeni? Bon, kolone loko pour mema biso na mboka na biso mabele Nzambe nanu a bongisa yango. De eloko nyonso tolonaka esimbaka. Eza neloko oyo tolonaka te peut-être ebetize o epesa biso nini te nyonso tolonaka esimbaka donc ya pas ezaka ke tozolona tozosala ba effort nyonso mais agriculture na biso eza pena développer te na misala na biso tosala donc Nzambe asunga ba l'État congolais na biso ba président o ba liboso ba meka kozwa na agriculture ba tshongo na place nango po tomona ba mboka misusu kaka musala agriculture musamo ba sala muke mais au mona mboka na ngo ya développer mais biso to sala agriculture on ndeti ko na mboka oyo balinga na bango te donc yango na osepela kaka ke tema boye bomo na biso bomeka kokomisa maloba ba message oyo na bakonzi na biso bayeba kozwa soin na agriculture oyo. Je suis sûr que bazo yo ka déjà par rapport à ce qui concerne l'agriculture. Nina soulever ce point moko uchu koloba awa et arrive à caper que au loni pe loko moko et bêtise pi. Alors na ebité par là to pe sa tort na mabele to pe sa tort na ba produit au tiaki. Bon, koyeba kolona na eloko e bêtise ezo dépendre na yo moko nana. En plus na ba moyen. Po moyen koki kozala muke eloko oyo ezo senga peut-être au bongisa yango mais moyen o esengo développer loko o bongisa loko wana ozana ba moyen wana te donc
ozo gagner mokie eloko esenga obongisa yango de makoki wana nde ezomonana te yango wana momonaka kokoki kolona biloko ebetize simbi te mais esengaka kaka ke bamoyen nde ezala soki bamoyen eyali biloko ezala mpo toza deya batravailleur tosalaka misala soki bamoyen ya malamu ezali quand même mosala ekovolue ekepe liboso ekotombwama mpe. Voilà papa Nestor soko kolona biloko mpenza nayebi te avant olona no eloko nanu par exemple nous neti bite écoute ko bande ti ko bima boye nde to mo déjà que bande ida ko développer mke nayebi te avant olona ngo procédure nango mpenza la kanini expliquer ba bonina biso ya biso podcast ainsi que ba boss na biso pour que ba comprendre oyo ndenge za wana toza dia na ba pépinière oyo ya ba pépinière ya bandunda avant tokoma na ndunda to bandana na ba pépinière osombi graine na yo tango osombi graine oye osali yango boye tango omoni yango boye po ekoma boye donc esala dia un mois avant ekoma boye eza mpe na baproduit oyo kotia pour ke ayo évolue boye boye tosalela baengrais chimie à part baengrais chimie wana toza na bapompe oyo topompaka pour ke mpona bainsecte balia yango te yango tosalela mingimingi apres si tolongoli yango boye tokomi kopartage yango kokabola yango na bamikala na biso tozonga nano moke na lisolo etali ke kobaola mabele mpo nayokaka ke avant moto alona eloko fo abaola mabele nayebi te système wana kobaola mabele ezwaka bino après près combien de temps en plus fo bokabola mikala boye ekabwana esalaka bino après près combien de temps bon kobalola mabele kobalola mokala bon esala biso 1 heure du temps 1 heure du temps ya kobalola mabele mais kokabola boye ezalaka na par rapport soki terrain eza nanu vide nde bokoki kobanda traçage nde bokobanda kokabola mabele mais mpona kobalola ezwaka biso 1 heure du temps mpo banda kobalola boye loko obeti lisola terrain nayoka système moko ezalaka moto akozala na terrain na ye maza na makasi ya kolona te ekazwi ndeko moko aza na makasi ya kolona loneli ye bakaboli nayebi te na phénomène wana kokabola biloko soki elonami elanga donc moto apesi place na moto aloni bakaboli nayebi te par là na phénomène wana koexplike baboni na biso ya biso podcast ni souvent elaka ke soki oza na terrain soit yo koka kosala na yo te okoluka moto oyo aza na possibilité alouer terrain akomi kosala ye akomi kopeye yo mais oyo eza ke oyo asali bokaboli yala pena mwa pasi soki ozala mbongo okobenga mutu nde asaleli yo opesi ye mbongo na ye opesi mbongo yo tikali na biloko na yo opesi mbongo ake na ye esalamaka bongo. Merci beaucoup papa Nestor naza sûr que babone na biso nyonso ya biso podcast baza satisfait par rapport à l'édition à l'euro par rapport à comprendre l'importance de mabele puis ainsi que le cube nyonso toliaka tozonga mwa moke na masolo etali bandunda nyonso en général le ko habite que tokeza pembeni na kosepela to make un peu kozwa ngo lokola exemple ko servir na bandunda mosusu apa ndunda ndenge za boye soko loni yango eza ba pointe ba nkovi ba nkeka soki ni wana baépinard bankovi bakeka badongo donc tozala basorte ya bandunda ebele oyo toproduire na mabele bangai donc ezodépendeka selon culture oyo osala po ya na motu mosusu asalaka nika ndunda motu mosusu asalaka nika ngai donc edépendaka siko ça dépend ya motu oyo eloko oyo kosala zonga na question moko matinga na motema mena zonga na question azalaki nango liboso makambo etali voilà, avant ce qu'on a zonga la question, oui, matinga na mutema na osepeato banda na question na zalaki nango liboso. To beteno masolo etali bando na nyonso ndenge na lobaki. Na moni habite écoute ko tu ko expliquer que zalaka na graine bouti na mabele, ndé comme ba pépinière. Ba pépinière voilà, comprenez mon émotion hein, na yebi na biloko ngote et comme ba pépinière n'est pas autre loba. Na yebite siko po ou ta graine. Tu peux comme ndunda penza to liango et soit après combien de temps na mabele? Po ou ta graine po bon 2 mois. 2 mois pena habite écoute que coller. 2 mois. Donc il bandi la graine titre lia et ça 2 mois. Ata ba ngai ba biloko wana nyonso tanga ki 2 mois kaka. Bon. Ata ba ngai biloko nyonso yaka 2 mois. Bon ngai ezwaka 1 mois 10 jours. 1 mois 10 jours. Po ngai la peut-être ndenge lonyango akolimbala moko. Yango wana epesa biso ka avantage wana. Mais ce que ye tango lonyi boya kolamba mote fo bana kolongola e au déplacer lisusu. Mais ngai so lonyi wana au déplacer te akoleli ka wana.
donc ndenge bitekitoko eza mike boye olongoli ye lisusu déplacer ye ndenge aza mike boye tokodéplace ye mpo ndenge aza boye mokala moko tokoki kolongola ye tokoki kozwa memi 7 mikala 6 mikala kala mokala moko oyo tolongoli ye todéplace ye na mikala misusu yango wana ezwaka biso nde bata wana mais soki eza kaka boye osali mbamo akoleli boye wana okonte 1 mois na ndambo 1 mois na ndambo nde oteka ye olobi ayebimisaka baseti mikala tobete na mwa lisolo yango soko otika yango boye par exemple otiki yango kaka boye ekoli boye eyebimisa propre combien de mikala ka ikala moko otiki yango boye ekobimisa mpe kaka mokala moko en plus ekozala mpe nzete basemence nango ezala mike pour parce que aza étouffé ebele place moko moyen aévolue eza te longola yango okende kolona yango bisika mosusu ezwaka près combien de temps mpona kolongola olongola ye otie bisika mosusu bon na mokala moko ekoki kozwa o meme 30 minutes mpo obenda olongola mokala moko okende kotie place mosusu ekoki kozwa ye 30 minutes kozwa ye ntango na mokala wana mpo olona ye na mokala ekoki kozwa yo 2 heures du temps na ndambo donc eza pena mosala donc toza bajeune ti tozosala boye donc manquement kaka ke misala eza te mpona kala toyebaki bato basalaka bagrigiti ezalaka bapapa bamama mikolo mais lelo awa biso bajeune tokoma kosala agrigiti donc tozotala kaka ke eloko ya kosala ya te donc moye totika mpe vide ya te tozaka toujours na mabele tozosalaka toujours. Merci beaucoup Papa Nestor mais na remarqué différence moko entre biteku oyo na oyo eza kuna na sûr que caméraman nanga ko zooma ngo pour que bamona oh minene telemi wana eza biteku minene wana siko yango siko totika ba graine yango so tali boye yango wana nde totika ba graine banzito ne omo boti wana dia ya dia ba graine nde totika ngo ba graine ndenge koli wana graine nango siko ndenge za wana totika yango ti tana yango soki ekoli apres tokataka ba graine tokomi kosala yango susu bapépinière na biso. Donc ça on comprend bien ti biteku comme na niveau oyo ne caméraman na ba image wana euta na nkabo euta boya auti boye asali même de 3 mois na ba po koma boya ko sa même 3 mois ti apesi pe ba graine boye nde tokomi ba nokata ba graine. Siko ba graine na moni za mki makasi na ebite bo pikolelo komo kwana tige nango boloni na mabele po ebota lisusu biteku ndengeni te excuse na kosepela mon ingénieur sa fois poussa na pour que papa na biso apes explication à ba graine voilà na graine biteku to maman mais nanu ekoli te soki ekoli omoni na kati nango aza pembe mais soki ekoli ekomaka mwindu soki ekoli ekomaka mwindu c'est comme pe munene te asuka ka boye ala pe ka boye ba graine nango ala ka boye donc oyo mona oyo ya graine oyo zoki oyo koya oyo ba graine Papa Nestor siko neko boki bongo obota to ndeni kana boki boye obota akobota. Voilà, très chers abonnés de Abisso Podcast, ton ekijaka agriculture, tes allés vraiment très important. Ngai pesinga ba mayele msona tikala ko yeba te banda na botama tindi na kombo. To longo siko na page ya banduna. Te avant longo na page ya banduna zo ngana o etali point. Na remarquera point ezaka na fleur moko. Na ebiti avwe bota. E banda kana fleur wana to pesa ka ba graine loka biti kute. Po akoma point abandana graine biti abandana na graine. Marque moko kaka na babitekuteku donc nde nazuliaki graine na bitekuteku ndenge mpe tozulaka graine ya pointe po ndunda ezala vraiment protégé to mpe pointe to bitekuteku ekola pena moto atali pena ndunda na wenze en tout cas oyo pena ndunda oyo pena pointe esengaka mpenza nini yango naloba mosala esengaka selon ndimo ndenge ozodeveloppe culture na yo esaleli na yo ndenge zo na ba moyen na yo yango esalaka ke biloko pe ebimi kitoko omona mutu mususu azane na moyen te eloko ekomi na ntango otraité soit tyango kisi oza na makoki wana te temps en temps pe mikolo ndenge ezokende eloko pe ezokolaka na façon wana oya te kiloko ekozala mpe na position ya bien te mais soki ozolandela eloko na yo dès le début ti ekokola ekozala toujours malamu ezaka lokola nde mwana nde babotaka mwana omona mutu mususu
azana makoki ya kobokola mwana na ye aomela te mwana azokola mais eza moto oyo ana difficulté ya kobokola omona mwana na ye akolaka ta avansaka te eza ndenge moko na babiloko toomona o eza mpe ndenge moko na ndenge tobokolaka bangulu baélevage mpo nga mpe na éleveur okomona motu mosusu azobokola ngulu na ye malamu ezovolue mpe rapide omona motu mosusu aza na makoki ya kobokola te ngulu na evoluaka te donc biloko différence ezaka entre yango na Nestor, ce que tu la pointe, n'habite écoute, n'a remarqué beaucoup plus et m'a serré langa. N'habite surtout beaucoup plus pointe. Bite écoute, ça la mboula, n'habite ce qu'on est vraiment et ça la peine le quoi la cara serré langa ne bandunda peine comme un impact à ma casse pe ma vitamine moyen bien. Bon, différence c'est ça la maka entre et langa na mboula, bon to bandina na pointe. Na pointe ndenge zana et nambule yoka na rate et simba rate. Donc so ozui graine à pointe so mongi na mbula nyonso yokufa lango. Mbula ka ndenge betaka wana abomaka nyonso pointe nyonso wana. Bitekute couper na mbula ya la ka moins peu moins difficulté. Na sens que na mbula okoki kozwa quantité ya pépinière oyo ebele oyo monité. Pona nini mbula tango betaka abomaka graine. Akoki kobima boye mais soki ka mbula ebeti nyonso apolisa. Ya polisi nyonso poli. Yango mona ke quantité ya graine oyo ebimaka na mbula do ndunda elaka mingi te pona bongo mais ce qu'on elanga okoki kosala graine na obwe ndenge osaleli ndenge okolela euti lokufa te ezaka ndenge bimela wana ndenge bimela ki wana. Merci beaucoup pour l'explication papa Nestor. Alors on va expliquer le comment parents na biso to pe makala baloba ke bit écoute que kubaka soki ma eleki bele na confirmant pa na yo et ça vrai tout faux. Bon bit écoute que kubaka soki ma eleki bele bon wana yango te ezaka ke eloko ezo produire semence ezaka ka mabele na yo premièrement soki eza na vitamine to tiaka fumier premièrement na to tiaka na ba fumier utilisaka lokola fumier toka tutiliza mingi makasa kwanga à part makasa kwanga yala na bapemi na bamai wana neti na bamai njili bomona ba anglais vert mo wana ba anglais vert wala bapemi wana tokata yango totia yango na se ya mabele donc soki de préparer yango mukala ya préparer soki de préparer mukala na bandi na fumier ti okoya ko tiaka ba engrais chimique na yalaka accessoire ezaka ke totia yango pour que et produire eloko rapide. Mais il base bilan ezana fumier premièrement nan to tiaka na fumier na mabele ti eloko ya kola ko kuba eloko eza peut-être soko lekisi dose ya bakisi na yo yango nde kokoki kokubisa biloko mais eza te ke mai te mai na mabele bon ndet na elanga boye to utiliser pe na mai te pona nini tozala na malili makasi tango zo utiliser mai makasi biloko pe ekola malamu te ekola bien te po biloko esengaka ezwaka moi yango na esengaka ke mai totiaka na baintervalle mais eza mai te ko ekubisaka ndunda esala so nini te po biloko wana fo tia yango mai po soki ozotia mpe mai te ekodeveloppe te. Merci beaucoup papa Nestor. Tokimina bandunda mukito yesu kuna likambo etali différence entre pondu ya Congo na ya caoutchouc. Donc pona nga na mona aka nyonso ezaka pondu. Mais parents na biso te ba mona biso kala ba keza na différence mon place wana. Parce que na omona ke na pondu ya Congo yango bimisa manyoko. Eko kama pondu ya caoutchouc peza ka pondu. Pourquoi pas yango bimisa manyoko lokwa ya Congo? Bon, pondu ya caoutchouc ndeti biso na bakishasa awa ebimisaka manyoko mais manyoko wana balia yango te. Manyoko wana toyoka manyoko wana yango basalela ba farine mais ndeti na babiso awa bapondu wana bamanyoko wana emonana te bamanyoko wana emonana na baintérieur oyo bapondu ba caoutchouc wana ebimela bakoto wana mais ndeti bapondu wana ya bakongo wana uniquement yalaka mpona manyoko mpona fufu. Uniquement yalaka manyoko mpona fufu mais tokomana na biso mpe kolia pondu po ezaka pondu. Ezaka pondu. Voilà, très chers abonnés de ce podcast, nous sommes à Pondu. Et ça y a encore depuis à Caoutchouc, nous sommes à Pondu. Les tingans qui partent à Pondu, bah tiens bis na kat na mafuta bila, to kolia na biso. Moi curiosité mukie na ko se pele ingénieur na biso zumele biso o na ebité za ndunda to penini. Te o ya ka ndunda te ezaka ba matiti ebimaka na ba jardin. Na ba jardin. Ba matiti ka ebimaka par ci par là, yango episa libo. Papa
Histoire. Naomona likasa wana o abengaka langa. Nayebi te na kati na ngoni yango ebimisaka mbala ya langa. Ponga nayebi likasa na kala, soko tielango soyi, oningisi boye soyi ekovanda na tro wana esalango soko bulu kwa bali. Ba seri te bande kokola biso bato sakana toyebi yango. Alors nayebi ko découvrir que soko likasa ngol so ana bilanga. Je crois que na scène ngo eza na mbala to pendenge. Te yango eza oyo ebotaka mbala te. Eza na ba sorte oyo ebotaka mbala. Oyo ebotaka mbala te. Oyo ezalaka kaka ba fleur kaka. Ya makasa ya langa me ya mbala te. Oyo aya sorte mususu. Oyo abotaka mbala pe ala sorte mususu. Donc ezala makasa nango balia yango te mbala pesa. Makasa balia yango te ezala pe o nsene pe balia ete. Namoni bandunda moko na kati ya mai wana ingénieur kozumile biso ngo na yebi te eza ndunda nini. Ba wana aka bandunda ka botala na mai. Na place tozwaka mai na liziba ya botala ne ka ye moko. Kandi eza moko kitoko balia na bango te. Makambo eza wa en tout cas agriculture ebombela biso babulamu ebele. Alors papa naza sûr que on répond à la question na biso ebele déjà na oké déjà kochité. Donc c'est plateau beta kaka lisolo ya céleri na lisolo ya litungulu na ndembi. Céleri na remarqué penza na yebite a penza na mona netika elo na malo na mate. Na yebite pourquoi? Bon, elo na malango. C'est bon avancer ba liboso kuna elo na malango. Ezaka kende na baki mutu na mutu azana agriculture eloko ne oyo asalaka spécialité na asalaka. Soki na batu misusu kuna basala ba agriculture. Ndeti nga kinda Brazzaville ana sala ndunda mena kinda Brazzaville na bana sa ndembi. Sibuli kuna benga ngo sibuli. Kuna bana sala ndembi na sala ba sibuli wana. Donc ils dépendent kaka milieu oyo ki na eloko oyo ko sala. Papa Nestor, lokolo sala ndembi o abenga na Brazzaville sibuli na sûr que ko pesa biso mo éclaircissement mke sur yango. Est-ce que ça arrive aussi que loni pendembi wana surtout ki boye teli son côté kango? Oui oui. Soko loni oyebi ko zo swe nango te ekote la pesa ki ote kango. De elo nyonso pona o bénéficier nango foko yeba ko zo swe nango. Soko zo swe nango neti ndenge nini à chaque fois o rotala kango to ndenge. Ko zo swe nango premièrement nanu tango yo loni. Tango loni yeba ke ne na loni boué après une semaine et 5 funa che qui soit na pomper. Tango dia au sali dia besoin wana do yeba ke dia première étape déjà au réussir. Tango au sali dia bongo e ko seng akobimisa matiti. Tango loni wana première semaine au pomper au che bakis akobimisa matiti. Tango akobimisa matiti wana e ko senga susu olongola ba matiti wana. Tango olongola matiti wana olandi obandeli susu kaka kisi oyo chaki. Tango bandeli su ba produit no oyo chaki wana déjà au gagner déjà biloko na o déjà au réussir déjà. Mais ezana mutu mususu nete oloba awa akoki kolona ne bien. Tango ekoma na temps oyo ezaki akipe biloko na ye makoki wana ezate. Makoki wana ezate ya kolandela biloko na ye. Retard wana kozwa wana pour que akipe biloko na landela biloko na ye retard wana kozwa tango makoki wana ezate moi pe biloko produit pe malamu ezate. Mona pe aloni biloko mais a bénéficier ne eloko te biloko ne se bibi na. Tout monde na pe na ba jardin awa mutu akoki kolona mukala mobimba akoki kolona même mibale misatu. Mais tango ekoma ke acha bakisi bwe azana mbonga acha bakisi te. Biloko esani ebeba na kaka. Au moins oloni mais biloko ekumeli ekolaka te bebi nango tango kinde koteka ngo pe bien te omuki na bawinsi omona bandunda misu etela bandunda misu nde tolobi ekuba mpona nini ezalaka mankimande ya kosozwa swe nango malamu. Papa Nestor, sikoyo nayebi te entre ndembi na ba légume bo nini penza ezalaka pasi na kolona to pe ezalaka pasi kolona esenga il faut pena suivi ezala. Bon elo nyonso yaka ndemo même ndunda solo ni so sali suivi te ekosima ezalaka sikoyo ke ezo dépendre sikoyo agriculture ezo dépendre na eloko oyo ozosalela ezo dépendre pe na kisi oyo okotia na eloko na po kisi oyo okotia na ndunda yango te okotia na ngai kisi oyo okotia na ngai yango wana te okotia na épinard. Bakisi eza différent. Donc yo tellement yo nde wa technicien okoyeba ke ba nde na sali ndunda na boye na ndunda soki na otia kisi boye na kozongisa boye na ngai oyebi pe solution oyo okotia na ngai otie boye po solution oyo otie na ngai ekozala dose ya makasi soki olekisi yango otia na ndunda ekobebisa biloko. Donc ntango ozosala oza déjà na notion wana
obikende na sa ndunda boye na za ya notion ya ndunda ya kisi boye na kozongisa boye na kosala boye tango ozosala ndembi oyebi pe kisi oyo kotia na ndembi oyo ba yokosala boye kozongisa boye po soki tokena ba depo bateka bakisi eza bakisi ya basorti ebele omona baboite misusu badesina baaubergine banini bandembi banini mpo aubergine mpe eza na kisi nango eloko nyonso ya na kisi nango. Papa Nestor tobeta sikoyo mo lisolo mokie entre ngai ya pembe na ya rouge nayebi te ngai mpo ekoma rouge botia yango baproduit ebele ekomisi makasa rouge to mpe eza na bagraine nango eza mpena oyo eza ke graine ya ngai ya rouge oyo graine ya ngai ya vert toloba. Bon toza na basorti na bakaka ke mwa bangai mpe ala mwa basorti ebele mais biso awa tosalela mingi na deux sortes tosalelaka oyo lobi ya rouge wana na oyo ya pembe oyo ya rouge wana ala na graine na ye ya rouge wana yango graine babengaka graine ya bayandi ya rouge wana oyoka graine na ngai ya bayandi yango tobengaka ya rouge. Bon bamama na biso ya kala balobaki ezongisaka makila oyo ya pembe oyo pe ala na graine na ye donc ye pe ana graine na ye. Merci beaucoup Papa Nestor sikoyo komi temps moko o présenter un peu difficulté na bino o bokutana na kata mbosolo po mosala bilanga eza vraiment passé nayebi te nini okoki koprésente na baabone na biso nyonso ya biso podcast ainsi ke na bakonzi ya mboka na biso nyonso ya biso podcast oyo bazolanda biso déjà bacomprendre badifficulté oyo bolekisaka na mosala na bino. Bon badifficulté eza kaka ke toza nano incomplet ya kosala mosala oyo malamu toza incomplet premièrement na agriculture faut kozala na soit na babuti faut kozala na babuti faut kozala na matériel ya bien barosoir donc badifficulté ezaka ya makasi difficulté ezaka ya makasi ezosengaka bamoyen financier bato bakoki kozala bafinanse na bamisala oyo bafinanse pour ke baagriculture na biso ekende liboso. Merci beaucoup Papa Nestor, mais dans tous les cas ezalaka na bavantage aussi ainsi que badésavantage na yango nayebi te tobetana lisolo ya badésavantage na kati na mosalo ya baagriculture ni okoki koprésente na micro na biso ya biso podcast oyo eza lokola badésavantage na mosala oyo tokutana nango donc so tolobi ya badésavantage tomona baperte makambo nyonso oyo ekoki kokoze désavantage na mosala na bino. Désavantage eza kaka ke nini tozosala boye tozosala misala makasi mais désavantage ntango okoluka oteka eloko ozozwa moyen moko mokie ndeti mokala boye obokoli yango pendant 1 mois et demi oteki yango 10 000 1 mois et demi oteki mokala oyo 10 000 okosan sortir ndenge nini okosan sortir te toujours ozokorrompre esika moko mpo moyen oévolue eza te esengaka soki ndeti agriculture na biso ezalaki likolo peut-être biso mpe tokoyeba koévolue tokoyeba mpe kosan sortir mais agriculture na biso tozosala kaka mais bénéfice nango eza nango te tozosala kaka tema tomesana kosala mpo mosala kosala eza te tozosala kaka na agriculture ndeti nauti koloba naza mécanicien mais nasalaka te misala eza te misala ekoma nango kaka boyeboye bon yango moni ke tozosala kaka agriculture na place ke ozanga soit okoma kuluna okoma boye ozala mutu moko boye mais oza koservivre kaka na mwa moke kaka oyo tozozwa kaka mais eza na badésavantage kaka na baka eza badésavantage mpo tozo koévolue te. Donc bavantage eza te kaka badésavantage bon avantage pena eza te na kala toyokaka ke bamama na biso banda osala na bango kaka bilanga me oyo batinda mpe bana na bapoto oyo mama na banda osala bilanga me oyoka basala boye me ya lelo oyo ekoma mpasi mpona oyoka ke papa nasalaka bilanga akenda boye oyo asala boye donc ekoma nango kaka mpasi Voilà, Papa Nestor, lelo micro ya biso podcast eza vraiment spécialisé pour na papa na biso Nestor. Alors on a ko sepela au passé message moko o ezali important pour bakonza mboka na biso à ce qui concerne l'agriculture. O talisa bakonza mboka
oyo mpenza ezali bosengo bozala yango pour que agriculture ya mboka na biso etombwama mpo yango ezali kosunga biso tozala bokolongono bwa nzoto nayokaki mpe céleri ezongisaka makila donc agriculture ezali eloko moko ne pas négliger na pays na biso ko RDC. Alors papa Nestor na osepelo passer message moko ainsi que na suka ya message na yo opesa numéro na chaîne na biso ya biso podcast pour que ndeko yo akotala émission soka sepeli nango pour que a contacter yo pour na masolo mosusu. Bon, nakosenga na bakonzi ya mboka na biso bazala na motema boboto ya bonzambe pour que bayeba kozwa mosala na biso oyo ya agriculture oyo en charge bazwa yango en charge po biso mpe bato tozosala mosala oyo soki bango bazwi yango en charge meme biso mpe bato tozosala mosala oyo évolution ekozala évolution ekozala toza na posa bafinanciere na misala na biso awa na agriculture na biso awa mokonzi c'est bien azotongela biso banzela tozomona bakamio ezoleka mais biso mpe bato tozosala mpe biloko awa esengi mpe nasali mpe nateki nakoki kosomba mpe mwa moto na nga nazoleka nango na nzela ekozala mpe déjà avantage ekozala malamu mokonzi agriculture premièrement nanu ezala na première position na mboka na biso mpo ezoaide peuple congolais mobimba tozotala babiloko oyo ezoluta par-ci par-là dans mboka ezopesa biso na mpasi soki olobi okende kosomba soit cuisse ekoma combien cuisse ekoma na ba 6000 ba 7000 ba 10000 mais ndunda na liboke ya ndunda okoka 1000 francs okoka liboke ya ndunda 1000 francs mpona nini agriculture tozokipe yango te tozotya yango na première position te yango monaki mosala na biso ezwa koevolue te donc mokonzi ya mboka bandeko na biso nyonso badiaspora bino nyonso bozolanda biso Congo eza mboka na biso ya bakoko na biso toza na kita ebele na mboka oyo eza na kita ebele na mboka oyo donc bofongola mitema bofongola maboko na bino mpona mboka oyo toyebi ke tokolonga biso nyonso on est ensemble avec Dieu nous vaincrons toujours ngai kombo na ngai papa Nestor naza éleveur naza pe mécanicien oyo amona kete peut-être nga naza na posa na sala élevage peut-être nazoyeba nde na obandela te bon numéro na ngai plus 243 85 90 85 791 plus 243 85 90 85 791 donc nakosepela bobenga ngai bocontacte ngai mpona baaffaire oyo nyonso aza na mposa sa baaffaire to travailler ensemble. Merci beaucoup, Papa Nestor. Ezala qui est vraiment très gentil na part na yo. Maman Loracho, je pense qu'avec l'explication Papa Nestor, de comprendre vraiment l'importance de l'agriculture, de comprendre l'importance il y a des légumes, de comprendre le lengeni balo na kango. On ezala qui na part ya Papa Nabiso Nestor, Maman Loracho. Et monsieur Banel kozele ango tala kabilo kamboko chikango kala umo nango sus. Mais que te beti cela fumbate ah dans mo fumbate, il y avait pas moyen que te beti pe isolé à fumbwa kaka ndenge zalaka. Mais ce n'est pas fini. To keso koluka mandunda o bateka sko bandunda to yeba pe bango ba bénéfice kala nini ba avantage ezanini important ça biloko bateka ka vraiment ezanini soki to longwana na promettre bientôt ke ni pe ko zo bande ko bateka ka ba produit batiaka na bandunda ba graine wana nyonso pour que ba expliquer biso penza graine na kombo nango ba bengele loko ne loko to ba linga loko na kombo nango. Je pense qu'avec ça va abonner la biso nyonso ainsi que ba téléspectateurs nyonso ya biso podcast ba kozala satisfait continuez toujours à cause de la brancher la chaîne Abisso et Abisso Podcast. N'oubliez pas de s'abonner massivement à notre chaîne Abisso Podcast et puis aimer l'émission et que ça l'Abisso bien encourager Abisso ma kasi. Mes condoléances à toute la famille Basunga. Nous en tout cas mes condoléances na parnanga na commissaire libinu yango nzambe abondisa. Mitema Oyesoki, seul l'éternel Dieu est le vrai et le véritable consolateur de cœur brisant. Tout quand Zambé a consolé Bino. Tout continue qu'on a branché pour que tu découvrir Makambo et Tali, légumes, nyonso. Donc, comment est-ce qu'on a dit, c'est comme Bipa et maman batte kakabandunda pour que tu sois interfina bango. Batali sabiso un peu, ba difficulté na bango, ba traverser kanamusala, oyo, et Tali, côté ka, ba légumes. Voilà, très chers abonnés de Abisso Podcast. Na promettais bino qu'après avoir kouta kuna na bilanga, pour na kosoana bato basala ka bilanga, ba expliquer biso importance ya ba légumes.
na yebisa bino ke na roya sko na wenze nango a to komi précisément na wenze ya c'est comme af mi pe web to moni ba légumes mais ya sorte na sorte ya marque na marque alors ça mi soit de ko tinga za manga na yebi yango te comme ça to zo micro baladeur maintenant mo bo te ka bandunda bo te ka ba bite kute ko ba matembele ainsi que bandunda mususu o bino bo yebi nga na yebi te bon on ba peut éclaircissement sur yango ba tali sabiso ba importance nango na vie ya bato pe na santé ya bato alors na monto zo maman taza qui déjà prête abane da ko tala micro na biso ya biso podcast sur cette PC directement. Bonjour maman Nabiso. Bonjour Yaya. Comment nanyo? Comment la ma Pierrette? Vous allez équipe Yaya Biso podcast. Donc c'est la juste interview to peut baba vie na bino par rapport ya biloko beauté kaka. C'est bien importance nango. Mais avant na kota na ba question mususu na tuna eloko aussi mi maboko ngasi na bungi yango no e bango te. Eza ndunda, eza ba fleur, eza makasa to pini. Te eza ndunda. Ndunda nini maman? Bilolo. Ndunda bololo yango. Bilolo o bololo. Ndongo ezaka bololo na yebi te importance nango penza na santé ya mutu ezaka nini. Bon, importance nango na santé ya mutu ezaki eta mosusu mutu azobela bamaladi moko boye ezosenga fo aliaka bokoko ndeti badiabétique biloko basalelaka mingi yango bilolo. Balambaka yango mpe na ndako mpona mama na bana balia yango lokola plat mpe na balambi na ndako obien eza juste kaka ndunda moko etretaka te balambaka yango mpe na ndako bato nyonso baliaka yango. Kotala ndenge bosombaka biloko boye na remarke bopase yango te na yebi te etekamaka ndenge wana bato batekaka na bawenze bakendaka kopase bango moko bie bino bopaselaka bango abango bakende yango kuna na wenze te biso nde tosombi boye nde tozokanga tokokende yango ntina mai ya njili topase tobongisi ale tokende yango na wenze. Bino boza bagrossiste okomo place wana ocomprendre mpenza bien te biso nde tozosombi biso nde tosombi ya bakliya na biso bango bateka biso tosombi tozoketeka na wenze bino bosombi botekela bato na wenze. En tout cas merci beaucoup maman nani nayeba mopiko ndunda oyo boye ndenge ezaka boye bosomba yango combien mpe na bajardin? Bon liboso tobandaki kosomba yango 5 000 4 000 mais na minute oyo ekiti 3 000. Piko nyonso 3 000? 3 000. Oh kongo eza bien te nga naloba mingi te video nde makambo donc nangoloba te ingénieur ye moko omona mopiko ndunda monene boye na valeur ya 3 000 francs. Merci beaucoup maman. Alors namoni tozwa bandeko na biso mosusu a bandunda ezali ebele tozo continuer toujours na interview na biso mpona koyeba valeur ya ba légumes peu importance nango na ba santé na biso na moni maman. Bonjour maman. Ama kimi na micro ya comprendre mutu nyonso te akoka koloba na micro amsu ba yo karasoni biso pe to lemba te to continuer juste na ba interview na biso tozo luka ba mo ba tekela biso ndunda pour que ba expliquer biso réellement importance ya ba légumes na ba santé ya bato e ba talisa biso valeur nango. Bonjour maman. Moni awa na yebi ki na déranger moi moke na yebi ki la tuna ngo ba question ngo za ngo gravité mais ali important pour na bato bazolanda ngo na yo pesa biso liboso kombo na yo mama na ngai okela sanga na TV nzambe omona biso na yebi juste kombo kaka isi manzuzi maman nzuzi amona moni awa na ba pointe belé boy na yebi te est-ce que ozamoloni olonaka yango to po sombika pa ba jardinier po yo kende koteka nga na ye kosomba kaka awa nasalaka naza mama manevre na ye nasombi pa ya bato oyo bazokakola na mikala ale na ye nasombi ale nga mpe nabandi kokanga sikoyo na detail nazokende kotekela bato oyo ya kolia na bandako. Ok mama nanga sikoyo nayeba pointe yango ntongo ebimaki ezalaki likolo et jusqu'à présent nayeba ezaka likolo to mpe kiti ndambo. Bon ndenge ezalaki likolo ekitika mwa ndambo na se mais tolingi sikoyo ekita lisusu ya koleka prix oyo tosombela. Par rapport à vente na bino nde bosombela nde boteka est-ce que bozo gagner penza comme il faut to pe muke kaka nde balobaka? Bon tozo gagner penza mingi te mais tozozwa kaka ya mukie. Mandu suka ata la caméra atalisa kaka ba abonné na biso nyonso ya podcast importance ya ndundu eza liboso na biso pe importance ya épinard o na moni eza kuna natalisa ngo etala bino olobela biso tina nango esalaka nini penza na vie ya moto to pe na santé ya moto? Epesaka vitamine epesaka nzoto makasi ebongisaka pe po ya moto. Donc c'est peloto mbono épinard wana pour que caméraman nanga azoome yango na yo kaka baloba ke épinard ezongisaka makila tombolango maman pour que amonango na yo kaka baloba ke ezongisaka makila ina confirmer ezongisaka penza réellement makila okoma ezongisaka pe makila
yango na yango topé ba tiaka on a quelque chose. Yango na yango lambi yango ka yango na yango soko ko tiambisi otie ndeka to lambelaka na ndako. Bana o baliaka epina bazalaka mikuwa makasi moye ba diminuer makila ezate. Voilà, très chers abonnés de Yabiso Podcast. Vous comprenez l'importance de Bandunda à épinard et donc Saramakila. Donc quand on dit que Jakaba légumes thé, ils allaient vraiment très important, très efficace dans la santé à Moutou. Toujours continue toujours dans l'interview na biso. Donc nous colocasko onke soginke kasoginke kababengaka. On va la bien monter mais na sur l'ingénieur na biso. Alors on continue bon tout juste après on continue toujours con la biso. Voilà, abonné à Yabiso Podcast. Tout est cause épinard, tout est matembele, tout est vite écoute. Comme si on a ngai. Maman ne me tel c'est ce que tu n'es ngai na vie à moto. Sur ce la vie bonjour maman. Bonjour. Maman na biso na muno kati pongi na tongo na ebite ko kata pongi na tongo na pesa mena mutinyo sote. Est-ce que kota la ba euro bola mkano erni. Tala mo 4 ko pona ko lukambo. Bola 4 pona lukambo na 4 heures wana Congo za insécurité makais. Na ebite na ba euro wana elo ni bokuta na ngo lokwa obstacle na banzela. Tokutana bakuluna batebeleka tokutana na nzela bakena misala tokutana bango biso ko tobuki bilo tobimi namona ozana ngai be na maboko na yebi toteka ka bangai to pe ba matembele bankeka soki banini na oteka ngo nyonso nateka nduna nyonso na sûr que moi biso lokwa ateka nduna nyonso o yeba importance ko ya o asimi na maboko na ye o babengaka ngai amo ngai o penza esalaka nini la santé ya mutu ngai oyo esala nini na santa mutu peut-être mutu abela na peta kolia te etretaka nini oyo etretaka malade ebeleka oza na fièvre jaune makambo ebeleka etretaka ngai yoka ngai so mwa mbala azolia yango ezalaka mpe na befe moko ya bien te pa ya mwana mobali est-ce que eza vrai ou faux eza faux amolobi akolia ya mesure akolia ebele te eza réel que pas mwana mobali ezalaka pena efficace même mesure yango bien na mona mabe te yango ne bien on ba confirmer makambo ebele. En tout cas merci beaucoup mwananga. Alors tozokende siko kozwa bato yo batekaka abiloko esalaka ba légumes ekola tokende kozwa bango juste na prince on est assez comaf. Très chers abonnés de Yabiso Podcast, restez toujours branchés le loto de couvrir quelque importance ya ba légumes na ba santé ya ba tout ba importance pe ma belo balone la biso biloko na sûr que ba jardin na biso ne ba répondre déjà na mutuna wana. Alors to parce qu'on a pris un stock de couvrir ba produit ba tiaka ouais ça la ke biloko ekola malamu. Alors bon continuer qu'on la brancher makamba bien ezali nulle part ailleurs kaka na Yabiso Podcast. Voilà babone na biso nyonso ya Yabiso Podcast ina signalé bino que totiki ba mandu na moke to misiko pembeni ya prince ya Sekomaf te ko zo intervention ya papa pour na biloko etali ba produit ba tiaka na ba jardin pour bimisa bandunda to ba pondu wana vraiment na yebi yango te papa ndaza mieux placé ya ko expliquer biso ba produit moko na moko peu d'importance nango pour na ba légumes otoliaka eza penza nini. Bonjour papa. Bonjour. Papa pesa biso kombo na yo. Kombo na nga fils.
biso tozali équipe ya biso podcast le tolobelaka makambo etali balégume ainsi que mabele na biso donc agriculture nde toyokolobelaka ton esika. Alors on peut ngaz intervention ya mutu moko atekaka biloko ya ndunda ameka un peu kotalisia na population na biso to pe na babone na biso nyonso ya podcast importance to pe ba produit chimique o batiaka na bandunda pe na tina nango ezalaka nini et apportaka nini na balégume. Na monique eze belé awa na ko sepela o banda ko pesa biso ba kombo nango pe ba importance nango to bandana na o eza awa. Oyo eza irin babwaka ngo na ndunda yango nde ebotisaka ekolisaka ndunda epesaka vitamine C ya mabele. Toza na NPK toza na irin yango siko irin ngo bazalaka nde so baloli mabele bamibwakeli avant balona oubien bakolona après babwaki te balonaka nano soko oloni ebimi nsima nango nde obwaki kisi yango nde abendaka yango akolisaka yango mbala moko. Ingénieur azumile biso irin pour que babone na biso nyonso ya podcast bayebango après to bete no lisolo ya irin olobi kaka ndunda or bandunda ezebele na découvrir ndunda mo abengi soki modiki soki nini na ebite batia ngo kaka na bite kute irin ngo to pe na bandunda nyonso batiaka na bitekuteku batiaka na mojubu batiaka na ngai batiaka na ndunda pe batiaka na aubergine concombre yango nde batilisaka biloko oyo ba irin wana na NPK wana. Na biso na ebite irin oyo supposons que leke belé na légume ekozaka dégâts moko boye soki mutu alie légume yango ekozaka dégâts ou comment? Bon soki batie yango ole yango na mita wana oyebaki te ole yango elekisaka nde libomo ntango elekisi libomo nsima nango bakomema na hôpital nde bakotia bamai nsima nango nde ekozongisa nzoto kolongono. Voilà, très chers abonnés de Yabiso Podcast. Donc, toke bana irin, ce qui va tiango au milieu l'indunda avant que yango esi la dose nango yeba ke kokozolo ba dégâts comme ce qu'on a oya pembe. Na moni bilo mo ya pembe ya papa ko pesa biso mo explication nango kombo nango zani. Oyo eza 12-24. 12-24. Oui. Importance nango eza nini pe basala nango? Importance nango ba tiaka nango na biloko matembele ndunda ngai nde yango nde ekolisaka biloko wana rapidement. Papa biso différence nizali entre irin na tsoki 12-24 o pour na moni pe batia ngo na ba légumes nyonso ekolisa yango rapidement na ebite so muta sombi o c'est ka ko tika o bien eza important ezala nyonso mi balé na jardin te nyonso mi balé ezala importance moko yango nde ekolisaka biloko nde moko epesaka vitamine C oyo pembe wana epesaka nde vitamine C yango nde ekolisaka biloko yaka sembe na légumes wana. Siko soki eleki neti na ndunda ekomisaka ndunda na makasi ou bien ndeni te ekomisaka ndunda makasi te ye nde akomisaka ndunda nde vitamine nde achangeaka ye loposo ndenge azali. En tout cas tolonge na biso na 12-24 na irin tokomi na yebi te so eza mungwa to mpe javel na yebi vraiment te apane moto otalisa na babonde na biso nyonso ya podcast importance eloko ya pembe o wana eza mungwa mungwa wana basangisaka ye na 12-24 nde basangisaka ye su na 17 yango nde basalaka mélange na biloko wana soki osala yango mélange nde obwaki yango une fois mbala moko nde na suka na yango nde abendaka biloko apesaka biloko nde santé kitoko mungu wana. Moki na koti na mwa confusion moke na meke mpe kosimba ngo eza mungwa pe nawe ya mungwa ou bien eza mungwa oyo baliaka te mais eza mungwa nde ya kisi oyo etritaka biloko. Donc l'important c'est juste ka pona ba légumes. Donc oyo eza mungwa oyo batiaka na ba légumes oyo eza 12-24 oyo ezali irin. Bon moi ndelo kanga ba kombo to ko ba toujours papa to pusala mwa mukie pona kota koto yo. To komi siko na oyo ya chocolat oyo na ebite eza ba graine to peni. Oyo eza graine na ngai. Donc ngai balonda kango soki graine ekauki après loni. Voilà. Soki graine nango ekauki sima na yango nde oloni. Soko oloni otie amandement yango nde mbakitoko. Siko soni tuloni ngai. Eza pe important otia ba irin ba 12-24 na ba mungwa o. Oui, yango pena nde bachaka. Toleki na biso ezali ba graine ya ngai babone na biso ya podcast. Yo mte bolona ngai te graine ya ngai yango yo donc papa na ebite moi curiosité mukie siko sakombi ya graine ya ngai boteka yango combien? Sakombi nango eza 12 000. Sakombi ka ya pamba. 12 000. Ok, en tout cas merci beaucoup papa pour la gentillesse. Toleki na biso pona na loko yo. Apa na ebi vraiment te o eza nini? Wana eza ndunda. Bitekuteku. Bitekuteku yango maboy. Yango wana ndunda bitekuteku yango wana. Siko polo na loko amukio, okotia graine moko
ou bien au kosane wana bachaka on faut sanction na mabele o sanction na mabele sima nango bano bwaka sima nango le otiemai nde etetaka mbala moko. Papa na biso très chers abonnés de Yabiso podcast oyo ezali graine bia ngai toleki na biso siko leloko na omona oyo na ebite vraiment soki eza nini papa pesi biso kombo nango. OK, merci. Wana eza dongo ekoma boye yangwana nde yambuma yangwana o balonaka yangwana nde dongo nango fe koma nanu boye sima nango nde oloni yango nde kolona yango nde yakobima sima nango epesi tisho toliaka. Parce que pour dongo ebota par exemple so loni ka boye otiki otielo mote dongo ebima nango bongo faut chamai oloni yango otie mai sima nango nde ebimi. Et c'est là qu'après combien de temps dans ma belle pour que et se produire? C'est là 3 jours. 3 jours qu'il y a nango. Voilà, abonnez à podcast. Toujours clair déjà la papa kalamingité. Nga zala un peu curieuse makasi. Dalinga koye ba mingi. To leki na biso wale zala ki dongo to komisiko awa papa na 8 années. Oyo tout justement eza pointe. Pointe pelo na ma ebandaka nde boye. Pointe za bongo nde ebandaka nde bongo. Après komi makasa mino to lia. Komi makasa sima na yango opanzi yango epesi graine. Siko papa pointe elona maka ndenge moko na ba biteku tone. Oui, tout justement pointe elona maka ndenge moko na biteku. Voilà. Très chers abonnés de Yabiso podcast. Oh ezali pointe. Vu que je dis à musika la simbeli pour que vous découvriez ngo eza pointe. Donc lorsqu'on la question na biso ya suka parce que la moni déjà marameza robeba. Alors papa pour suki ça. Ina ibelo ka suka o eza nini guys? Vraiment o eza bilolo. Donc nous na bololo. Yangwana. Graine ngonde yangwana. Donc ça na comprendre bien quand ça ndunda polo nango ozwa nzete nango otina mabele. Wa pena vérité. Nzoke bandaka na graine boya mukie après komindunda. E bandaka na graine sima ngonde komindunda. Apa tel c'est biso mo mukie importance. Ya bilolo ndunda bololo ponga ali yango te. Peut-être na nzela na yo soko expliquer nga tinda nango au moins na kompe koliango. Bon, mingi balobaka yango ke ezaka bololo mais ezaka bololo ti. Bilolo nde ezaka eloko mo ya flèche. Graine moko ya flèche. Donc azaka na bololo te, moi boloka mukie. Mais mingi nde bamona yango bololo mais ezaka bololo ti. Donc bilolo eza ndunda moko ya kitoko ya kolia. Wala mo pena biso okauka. La mbongo na biso okauka mwanzombo, mwangolo. En tout cas, voilà, très chers abonnés de Yabiso podcast. To komi na biso précisément na suka na remercie papa en tout cas papa merci beaucoup pour la gentillesse. Maman Yabiso, merci maman Elio. On est tellement gentil et tellement bien alingane wana. Oh ça la kuna mutao ningisa. Ça me fait trop bien maman. Je t'aime tellement hein. Alors to komi na biso na suka édition na biso mokola elo. Bobo ça na te ko s'abonner massivement na chaîne na biso Yabiso podcast ce qui édition lelo vous allez qui bénéficiaire na yango. Alors partagez ba ninga mso pas bénéficier. Bobo ça na te ko commenter ainsi que ko aimer édition na biso ya mokola lelo. Sans plus tarder nazo pesa bambote nanga directement na ba boss na biso mbali. Le bo remarquer la bimi sika chapeau sika. Pe polo ya sika ezali à cause ya ba boss na biso. Boss Ronnie Malunda, mon papa, coup de chapeau, autrement appelé Boss Live, ainsi que Boss Yannick Malundama. Et mon boss J King, mon boss J King. Alors, on a boss J King. Non, tombolé l'icolo parce que non, on a bois comme on a qui m'a sikonné. C'est rappelé à mon boss de tous les temps. Hey, mon boss le plus gentil. Mon boss de tous les jours. Boss J King. Je vous love. Il y a des gars, je te love tellement. Même de loin, mais alors, on a participé à monter l'équipe technique. En commençant par mon ingénieur privé, ingénieur Safou, que je salue à aller derrière caméra Nabiso, il y a Moko Lalelo. Alors, on a profité pour souhaiter ma sincère condoléance à la famille. Basunga, toute la famille Basunga a souhaité Bino, mais c'est sincères condoléances pour le père de papa Labino. En commençant par Judith Basunga, Milfi Basunga, Rodine Basunga, Natacha Basunga, ainsi que l'homme de Dieu, papa Gédéon Basunga, PC Bino, mes condoléances, on est toujours ensemble. Malgré tout cela, mais la vie continue toujours. Alors, comme on a biso vraiment na suka, il y a édition na biso, il y a Mokolalelo, portez-vous bien.
Je vous love tellement. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te